papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bambana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya Amange wa mokosa Kilima Buma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Akusana kwanza muna wa mamange wa Elbi. Ya fai. Neni. Ah, moi mke ya nazo luka bata agence oyo. Ezo bima na GPS. Ba je so bangola lokuté leki. O biloko ekita na Kinshasa après ki Angola. Ba minyibi. Ya solo wana ya lobana. Angola Express ezaka na simawo. Et puis Antonio Miala mona mbala tellement alika conteneur na biloko na mulai. Mais manga ke na so Antonio Miala. Matako ya to ya Angola Express yango. Yango ni ba changer. Et donc siko Angola. Luanda siko déjà. Espera, tô vindo buscar. Vamos ver aqui na ndako, bem na ndako, vai com sua. Ah bon? Oui. Vai, saca, brasileiro. Bonjour, Labrinha. Ah, o Jorge. Nós vamos kenda sikoyo. Antonio Miala obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu yangola. Kila mabora osa yenda na partout au Sali. Ah oui hein? Agence yangoyo Angola Express. Batindilinga kodi ujipa ya mwana nangala brin na France. Banya poto boluga te tukanisa ki bagence isili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Na zi biloko na ngai nyonso yangoyo. Batelenga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango. 21 jours biloko ekoni. 21 jours mwana nangala brin na tiaki biloko. Tiaka kodi bongele meso. Mwene. Na sepeli na kei na bango. E na biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Express. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Essa na rua Jota, na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala, obrigado. De nada. Bonjour, bonsoir, Nabamoure Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irene Masiandoki TV, o maman abino la cabino kakaba histoire vraie pour esa la bino ba vrai makasi, Nabanda kunabino partout bozali ndenge na loba kanzamba lola, apambola bino po na patience na fidélité na confiance, ndenge bozelaka masolo ya Irene Masiandoki esa la ka vraiment bien makasi. Yango to yebisaka bandeko nyonso bazolanda biso, ba o nanu ba sabona na site yote, bo sabone o site ya mama abinoba o déjà bo sabona bo partageaka parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to sela ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie ezali raison to betaka masolo pe to pesaka ba conseil yo mutolandi mama Irani mbala liboso mama Irani yewana za na photo soko sabona te sabone parce que kozala dessus te ozape na lisolo ningo pesa mama Irani numéro zo mona ba komana se wana benga biso okozwa mama Irani soko zinga te sala voice tokobeta lisolo ndengo kolinga so bitanga kombo kotanga te biso tokendaka bongo topesi merci na sponsor officiel Betty la patronne moi ça leki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 moi so amebla 22 ndako na Versace ezalaka yo Betty la patronne topesa merci na porte-parole na biso ya Mayele Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kata Bundes to sepelaka kobenga Tazi Vita imana ndenge ya Simondo ya papa Kokodia Nzombo
Londres depuis Irlande abengaka esalaka biso bien topesi ba merci na ya Willy Musheni le vrai code mboka tokendaka bongo na Willy Musheni papa social tobosani te kopesa merci na vie na nga Poshan Andel mobange na shipping bamoure na bamureze bapapa na bamama ya Jérusalem na kati Bundes olingo tinda carton Angola tope na Kinshasa benga Poshan Andel mobange na shipping via to tindi carton diama ibunga rate balobi bambule bele veza na musala oyo meloko to sepelaka bato bazonga kaka félicitations na Poshan Andel mobange na shipping musala tokos bobenga na plus 49 152 0 251 77 31 bokozwaye yope mutolingo tinda biloko kolie pa ba famille na Congo Kinshasa benga Eden Marché azana kati Londres bandeko nanga ofuti mbongo awa epa Eden Marché bake ko livrer biloko akolia epa na bino na Kinshasa na komini nyonso bovandaka Eden Marché akomaka ndengo zotala kaka lisolo oyo tala logo bakoma Eden Marché numéro na ezawana benga na prix ya bien okozwa biloko akolia ya qualité ba famille bakosipila tozo rappeler pe kaka bandeko na kati Londres toza na service traiteur moko ya kitoko Tisha Blessing Hand Mère Loboko kibonzambe balobi tomona na biso ba service traiteur mais oyo international yom tose ça fait journée de la femme fête nyonso rosali sa mariage anniversaire baptême Europe mobimba na bakwanyo sobozali soko bengeye ayaka yaya sepela fête no balianta ba Londres balia kwanga ya propre biloko ya qualité na prix ya bien Tisha Blessing Hand Mère Loboko a déplacaka balobi musala nde koto ezoboma bango ba abanadi Tisha Blessing Mère Loboko aleki bango balobi umela voilà bamoure na bamoure nyonso mama Irene ayaka boye to bosanité ba mamba bazolela bazana baluvamba nu batage tentire eza malamu te ba mama bozo kosama mingi na bitiatia ba mafuta bazotekela bino bakona ngo bapakolaka yango te nazoko assurer bino bobenga Grace Light Cosmétique balobi Grace Light nde makambo mama Cornelia Lutadi la mwana tele si mwasi ya tata kolo boutique rebot kolata kitoko kuna soko bengi azape na ba fantasy ba garantie bilamba azana biloko nyonso tozana ba garantie ya 10 ans ya ba chaîne tozoma bandeko bazo terminer ba médaille ba croix ba médaille nyonso kuna ezali ba garantie ya mama Cornelia soko sombe okotika mona testament tikelongo bana po ebebaka te mais base ezali Grace Light ya benga obongisa loposo kaka ndenge ozolanda liso bomoni logo ba de snacker numéro na yango na mama Cornelia Lutadi la bobenga na lombango ekosala vraiment bien makasi merci pour la fidélité merci pour la patience na la kabino masola solo na betaka aubergine te bande ko liso na memeli bineza lisolo ya ndeko moka pesi biso azana Angola apesa kibiso na ba audio na photo tia mais ba maman ba benga ki ba maman Irene ozotia bodio mingi kasi bolingaka bodio te biso linga to yoko yo moko beta lisolo kasi tango bataka bodio to maman Irene beta ka maswa lokuta soki batie bodio maman Irene voix na bino e voix no ezo manquer biso boyo kaka pe bodio ekosala bien yango lisolo boyo ka moi audio mukie eza pe mulaite bongo to beta ngo pe boko comprendre pourquoi to beti yango ndeko na biso mwasi azana Angola to yoka nanu mukie bongo ngana expliquer bino ayo bongisa bika mikolo kozonga ki ayo kozonga avazonga nano ndenge ezalaka te mbala bongisa mikolo kozonga ezala yaya na nga moko na botama na ye pena tata moko mama moko yaya wana bandi koloba na ngai mo oyebi kaka mobali soki mpenza nana bimi epai na yo te nana bali te mokola tipe bandeko nyonso eza te yaza yaya na ngai ya mibale mais bandeko mosusu bayebele na bango bandeko na botama mosusu bayebaki ka mibale misatu ka me balekaki ebele te mpo bayeba ye mobali alingaka mpa na nga mpenza ya kozalake mobali bango abongisaki mpe deja makambo mpo asalela ngai aza peya na mbongo na bana na Allemagne aye kozalake yeya na ngai wana bandi kodengaka na telefone tindanga sadi bandeko nalongoli kota kombo boyoki ndenge alobi mobala yango aza na mbongo na ye avandaka na Allemagne alingaki abala ye akendaki Angola histoire ya ndeko na biso ya mwasi pourquoi ye nango na Irene Masendoki TV mama Irene beta liso nanga parce que nayebi te nabenga yango avis de recherche nabenga yango problème ni mama Irene aza na bana mibale mwana liboso na botaki mama Irene papa neto bandai kozwa na biso kana Angola tozwi tole tozwi tovandi meye atalisaki kote ya mbongo ya rapide akende kosimba kisi tanga ke kosimba kisi esali ke ngane to bandai koyoka na te na bakisi nga na ba prière tozaki na mwana moko dibala ngo ekotaki nango matata toyeki na biso kokabwana
Bapapa na bamama bolanda lisolo na bokebi boko comprendre pourquoi Iran Masiando kazobeta yango ndeko na biso mwasi abengi biso aza na kati ya Angola yango tozosunga ye tozobeta lisolo oyo. Mais ntango na ye kotikala kovanda na ekutana mobali moko boyoki ndanga mobali anga azalaki na mbongo alinga kobala ye avandaka na Allemagne. Tant bakutela mwana mbali wana bazo vivre mama Iran mwana mbali wana azalaka marié na Allemagne libala ekufa na mwasi na ye. A expliquer kinga nyonso. Donc tozo vanda tozo sola to vivre mbala zo yangola Angola zo zonga Allemagne yako koma kina zemi. Mukolo mususu grand frère nanga otobota mane penza mama moko. Ayebaki mobala ngote me bandeko mususu bayebaki. Ye ayebaki te parce que mobala abala kinga yote azaki copain na ngai. Na bande ko bomba po mbaba baki akobalanga na respect ya grand frère na zonga te grand frère mona nga na mobala nga poto. Mais grand frère ande ko tungisanga telanga ba crédit ozo telanga ba crédit te ande ko tungisanga mukola yaka skona pese mbongo akutana kana mobali wana ya Allemagne. Donc grand frère kutana mobali Allemagne wana apparemment grand frère nanga esprit ne beta kite na mobali wana aloba ki mwa mingi mama Irani mais na kipaki yango te ba mourena ba mourezi bo partager le solo bo s'abonner na Iran Masiando TV o azolo ba photo bozo mona ezaka kangai bo saka ndeti na obouger po linga komona mama Irani soki naza busy masomsu na kendaka nango boye. Mama Iran yako sala ke tango ndeko ana pesa kimbo grand frère nanga azongi mbala mo mobile nanga pe esprit na échange ki oyo ya Allemagne abandaki pe ko bongisa po zonga patsa ki na mikolo mukie. Mama Iran ayaki ko zonga tanga zongi na sima ngana tikala ki na zemi ba mourena ba mourezi bolanda lisolo très bien ezali pasi ezali mawa koyoka ba jar ya masola boye na ba nièce na biso na ba cousine ezo sala vraiment pasi tanga tikali na zemi abengi mobali alobine ke naza na ze mobala boya kite wana mobali na Allemagne mama Iran mobala boya kite abi problème ite bota na yako talo soko boti na sala makambo na mwana boya wana na Angola mobali na Allemagne mama Iran mwasa bundi na ze mobali ayeku mwasa yeko bota mobala sengi ba photo mwana mobala sepeli kamoni mwana etu ndenge kaka izakabi na koya bongo to bongisa ndenge voyage boya ova na mwana iskanga naza lokwa soboti mobali wana ekipe kufuta ticket tong mwana kokisaki 7 mois mobala kitaki pe Angola batata na mama bolanda moni pe mwana na ye bavanda kipe ensemble kozonga mobala zongi ba mourena ba mourezi mwasi na ye ex na ye mama bana ne ayoki ke mwasi mobala zwaki na Angola aboti azana mwana par là to ebite ex wana asalaki nini pour a convaincre mobali bazongana mama Iran esala ke ex wana taneka mobali nanga boti bazonga na mobali babongisi banda babongisa na 2021 ba mourena ba mourezi bolanda to na 2024 mwana mobali wana emotion sepe ko banga mwasi na ndaku a bloka mwana o na Angola akipara mwana na ete mwana mwasi akomi ko souffrir azoluka bandeko azana bandeko ya mobali o ya yebi ata moko te na Angola ba mourena ba mourezi eloko elekela kanga comment moi sokutana mobali bo coucher ti na niveau ya zemi oyebi ndeko na ete e bongo soki aza muta kufa oyebi ata famille na ete oui ata babali yote mais yeba ne fiske aza famille ki nganja bimelaka boye na komini boye mama Iran to bandiko luka ba famille tozo mona te to ebite to sani a bloka biso Facebook na akanga to tikala na mwana batata na ba mama botala makambo tozoka na mokili mwana mwasi aza na Angola mama Iran ba te soki za mvutma pour grand frère na tanga yaka kande batala na kana mobali wana mama on dit ba c'est l'échange de misala mabe kindoki moko ekota mobali akoma ki pio na bolingo grand frère nanga bipa sepe na mobali ngo te mère na yeba te soki za ka mvutma na yeba te na sosola te na yeba te kotona pona ni ba yokana te ba mi balele karani mais quand même ayaka tonga na botaka mama Irene mwana mobali wanzaka na Allemagne aza na ville ya Nuremberg ba mourena ba mouré so na zobeta mwana mobali wana aza na ville ya Nuremberg azali angolais muzombo azali bangolo balobaka lingala akendaka mingi Angola abando keteka ba biloko na ye na Angola mama ya mobali azalaka na Kinshasa
na ngola kuna azalaka so na cousine na ye mwa mwasi abakenda koluka cousine esika azovanda cousine wana alongwa azali kofuta lopango wana alongwa na miniti oyo mwana mwasi atikala na mwana na ngola natieli bino audio ya ndambu paske bamama bamere nibetaka lisolo yo moko et en plus ba audio kotiango eza pe mabe te me toza bato voix ya mutu ayebaka yango bien ke na zeli bokangaka zolo mpo bobatelaka identité na bino réseaux sociaux eza monde moko eza kitoko mingi te naloba bonga na sepelaka te kobimisa bavia bato na réseaux sociaux yango na betaka masolo mosusu na ntanga bakombo te na mekaka kobongisa mpona kobatela mpe baréputation baninga aza mwasi vie ezokontinue problème toza nango tobeti solo ndeko wana mobali aza na ville ya Nuremberg kombo na ezali Jean selon lisolo Jean nani babengaki kaka Jean Jansi donc mutu akozala na kombo ya Jean Jansi te eza impossible mutu fo azala na kombo tansu Jean Kingandi kombo ya famille mais ye babengaki kaka Jean Jansi na tuni mwana bakestion omonaka kombo eza identité na oyo namonaka te nasimbaka mpe passeport na ye te koma mobali ayaka kotala ndenge obika asali soki 2 soki 3 tour mobimba na ngola bandeko na biso ya basi tozalaka mpe mayele na komprenaka te mutu alingi oyebi fami na ye te diko akomi koya bokomi kolala bokomi kobota ebongo soki abimelaka na cimetière akangaka akomba mboka azali kouta na Nuremberg yango ndeko mwasi mama grano ozalaka na Allemagne beta lisolo na nga nayebi te soki bandeko ya Nuremberg bayebi garçon moko aza ngole alobaka lingala bangole bazalaka bazombo angole malobaka nika lingala toloba bongo kombo na ye Jean Jansi aza na Nuremberg nayebi te soki boyebi ye abala aza na bana 4 soki 5 ndenge mwasi alobi e soki mpe bakosaka ye soki mpe eza bongo toyebi te mpo mwana mwasi aya poto te na ndenge azobengela Nuremberg yango Nuremberg ndenge azobengela yango Nuremberg soki Nuremberg ndenge azobengela yango nga kaka munabongisele ville yango bamoure na bamoureze bopartage lisolo oyo soki eza na ndeko moko avandaka na ville ya komine Jean Jansi ahésité te abenga mama Irene makila na ye eza na ngola akendaka monaka mwana arekonetraka mpe mwana na ye kozonga na ye lokola biso basi ya poto tozalaka bongo soki odivorce na mobali olinga te mobali azwa mwasi mibala poto mpe tokendaka bongo soki mwasi badivorce mwana aolinga te moninga bonga aolinga te moninga azala bien bakale na bakale si tokabwani sala vinga pe na sala vie ezalaka nini mais baso soki mobali azwi mwasi quelque part ya ekozongela mobali ezopesa pasi mibali so baventurie na Congo eza foti na bango te bozalaka fort bapapa oza na mwasi esi bokabwanaki ozwi mwasi mosusu soki mwasi no akala oki ozwi mwasi mbala moko bandoti oyo badesordre ozongeli ye ya achange pe abongisa pe loko boboyanelaki ese répéter lisusu te bovanda bobokola bana mais eza kitoko te en tout cas bandeko ya mibali eza kitoko te kotika mwana ona ngola mwana aza mwana mobali oyebi avenir ndenge komema te yango ndeko mwasi abengi apesi kombo babengaka ye Jean babenda kobenge Jansi azali angolais alobaka lingala do bangolais bautaka Kinshasa aza babongo ezali vraiment mapa abaki famille bazalaka na Kinshasa kuna yebaka eka na cousine moko cousine nga azali kofutela ntango mobali anga azobenga suta kende koluka cousine pa longo esika azali kofutela donc eza bizarre koma mama okoyeba na mobali ntina niveau bobota bana oyebi famille na ye te bandeko nanga basi nazoyeba te makambo so ekomelaka bato na vie ezalaka kozanga conscience masomo mosusu kobeta ngo na mawa so ye na beti mpo na okendeko mwasi mawa bandeko ya Allemagne ntango so ekuta na Jean Jansi moko atika mwana na ye na ngola ahésité te abenga mama Irene naza na numero ya Magali eza epa na nga kohésité te benga paske mutu mobimba aza na kati wana epesi pasi epesi mawa nayebi te na be yango lisolo avis de recherche ya Jean Jansi azanga na kombo ya famille oyo koyepesa pena identité mutu poa bandeko nanga komo okukuche na mobali obengaki Jean Jansi oyebi kombo ya famille na bango te bandeko na biso nayeba te eza bolimbisanga ezalaka buzoba ezalaka confiance elekela bino vraiment eza mawa nasali kaka mosala nanga nakomisi message na bandeko Allemagne bo partager soki ekomeli Jean Jansi yo mutu partager nzamba lola opambola yo
aotala quand même partage osali nzambe akanisaka biso na livre basouvenir akobénir yo tout comme akokita mpe na bana to mpe na génération bakoko eza kaka bénédiction topesi nzambe merci kolo esumasi abatela bamoure na bamourese nyonso bolandaka mama Irène bosabone na Irène Masendoki TV masolo ya kitoko ezali masolo ya solo ezobetama ya aubergine eza te awa kaka ndenge la blonde kabeya motema papa na biso Jésus kabeya alobaka awa masolo solo ndenge kaka mama Louise Koli alobaka ndenge kaka mama Chantal Vita alobaka masolo eza ya solo aubergine eza te bapapa na bamama ya Jérusalem mama leki Sandrine ya Kengebeni babi mama leki Sandrine Lenganzo wumela tobosani te Cynthia Mbongo sala musala wana yanga ya sur na ba life balobi Jennifer Lusakiva na sava tension kitoko masolo ezo kote bele topesi ba bizu na mami la douce na kati ya Bundesliga bandeko nyonso bandaka mama Irène boza tellement ebele Joyce Mansanka na kati ya Londres nzamba lola apambola bino soki mwana motazongi te tokutani mbala nsima mpona kobeta masolo solo la na lobi bye bye. Epesa zuwa te po toleki bino na musala tokendaka bongo na Tisha Blessing Hand Mère Loboko na kati ya Londres balobi service traiteur ya kano ya propre ya qualité internationale ezepa ya Tisha Blessing Hand Mère Loboko yo mutolingo salisa feti no ya baptême anniversaire mariage au Saint-Valentin journée de la femme matanga olingi balambela biloko ya propre ya qualité na prix ya bien benga Tisha Blessing Hand Mère Loboko akangi masolo na Londres abimaka kendaka pe partout yo pe mutozo bala nao na France na Belgique na Italie na Suisse na Allemagne ko hésiter te kaka na numéro ozomona benga Tisha Blessing Hand ayaka service traiteur oyo tozo respecta ngo makasi po musala nango biso sango deje kenda bo benga na prix ya bien obongisa feti na okozala jamais dessus Tisha Blessing Hand ndenge bozomona ka banzungu ya qualité ondeko nanga ato bengisi wapi akoya na biloko ne nyonso bobosa na te bandeko a Londres babi Mère Loboko alambaka pe banzungu mwa bimpiatu makaya bupondu bana Londres oza fatigué olinko lamba te yaka kosomba biloko deja balamba epa na biso tabaya sur kwanga ya propre to lambaka nyonso epesa zuwa te po toleki bino na musala Tisha Blessing Mère Loboko nzambe